Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekai. Merci Balandinho so bomesana ko landa biso vraiment Balandinho so bolandaka chaîne nabino ya Edino Bilengi TV to Panza Sangoya Congo vraiment boza penza boza kitoko mingi pe malamu mingi o bomesana ko landa Edino image Mopandi Sangoya mboka eyoba nango kaya mane apesi ngai kombo mokonzi ya réseaux sociaux. Oui, na validé yango parce que na osala musala ozomonana bandeko ba osepela to osala musala na bino longo kasi to soloka mo mke ba actualité ya poto ba actualité ya poto ndenge zo marché. Premièrement nazo informer bino côté ya ba comédien bazana matanga ya munene nasi peuple congolais biango ba comédien bazana matanga ya munene vraiment mokili mbomba biango peuple congolais biango na solola ki mwa mukina président Jean Molayi to sololi ne mwa muke juste na Facebook alobi na ngana bisabino oneso ayebaki président Mondweri ayebaki artiste na biso asili kotika biso na kombo ya Mondweri pata plus na yebiki pata plus yo babilo kono zanga ngote osalaka nyonso po ete okoma esika makambo ezali ba événement esalemaka pata plus Lion de la presse Dembo Wemo mwasa mandefu oyo amesala ko chasser ba image partout information zaka moko na pese la bino matanga ya papa na biso artiste na biso Mondweri akufaki na mboka ya Congo bapesi ngai mwa mke information na pesa bino bandeko nyonso oyo boyebaki ye oyo toyebi ye matanga eza bongo vendredi na Vitaneuse vendredi na Vitaneuse. Alors adresse bakotindelanga tout à l'heure mais za musika te eza nango juste ça aussi tram wana okomi na Vitaneuse. Bon na opesa bino adresse pour président Molayi fala benganga apesa ngai adresse exacte mais naza ko informer bino ka libela ope bozana ba contact na président Molayi bo contacter président Molayi Jean Molayi akopesa bino ba information précis ndeni boko koma na adresse wana ou soit bobengi Kinal Maleko ou azabongo artiste complet akopesa bino pe ba programme ndenge nini baza ko s'organiser pour na matanga ba o ba yebi pe Alisala Salaski boluka Alisala bo contacter Alisala pe akopé sabino ba information to président Jani Faye aussi azawana pour na biso pour na kopé sa information comment matanga eko dérouler akopé sa adresse makamnyos tout vraiment peuple congolais to tika ba comédien te surtout biso ba Lion de la presse totika ba comédien te parce que baza bato bazakana biso longo tala na un an ya ba Lion de la presse tozaki quand même na un pilier ya ba congolais ya ba comédien moko na kombo ya Kinal Maleko azaki na biso longo alali na biso longo akati na biso gâteau longo pourquoi pas biso to landa bango te. Alors ba Lion de la presse nyonso Dembo Wemo mwasa mandefu
nayebi ke yo za combattante monene oyo o mesana ko chasser ba image hein to repesa pe message pas maman la biso Ika maman la biso Eugénie Ika vraiment maman Eugénie oyo bisilanga papa Ika Deluce soki le vendredi wana bozana bino na temps en tout cas tokolela tokozala na matanga ya papa na biso Mondweri na Viltaneuse juste aza artiste oyo asepelisa biso aza mwana mboka matanga esengi te ke ozalaka ndeko na ye donc matanga wana eza ya biso nyonso ba congolais hein Bolaskin eza ya biso nyonso ba congolais vraiment oyo nyonso ayebi artiste wana asepelisa ye parce que ye muta remplaçaki so tolandi bien alandaki lokolo ya papa na biso fait défunt et balé mondial vraiment Mondweri soko sala ba biloko na ye sepelisa bato. Alors tango mokela kotiela bino mwa ba image na ye bo se rappeler ba ba yebaki pete bo se rappeler na ko balancer bino ba image na ye na kati ya masolo na ngai comme ça boyeba que qui était l'artiste Mondweri. Dembo Wemo vraiment yim tozana régie à tout à l'heure na osenga yo otiela ngai o balancer ngai ba image ya papa Mondweri moi ba sketch na ye et osala moi bien vraiment bandeko na ngai peuple congolais to hésité to kende ko lala na bandeko na biso ba comédien elongo et osala bango esengo mingi parce que moninga malamu baye bakena tango pasi to zala rappel na ndeko na biso moko a jouer rappel mingi aza artiste azalaka comme azala chroniqueuse mais a jouer rappel mingi na ba artiste comédien et puis ba comédien to se familiariser na entre pour na mona mingi ba artiste comédien balingami ko utiliser mingi ba chroniqueuse na ba chroniqueur na biso na ba théâtre na bango na sibo mona yango. Alors tout ça soka eloko moko na beti c'était na balio de la presse vraiment tous ala wana usala bien makasi ngala ozala Dembo Wemo yo ozala wapi ngai pe ex mama Bokilo ouais boyebi ka soto sur la masolo bato basanga pété oyo balinga ko boka pe moi ba Dembo Wemo aza moko ya balion de la presse. Dembo Wemo aza chroniqueuse na mboka France mboka Paris alancelinga pe communiquer na ye na solo la pe na bino bandeko oyo boyebi Dembo Wemo ex mama Bokilo na ye akufi na mboka ya Congo. Juste information oyo apesinga na bisabino yango wana Cherongonda vraiment na yebi ke yo kwenda vutuka pamba ekokute na ngoyo rien po ya kolelisa biso elongo po na artiste na biso oyo akufa na mboka Congo na kombo ya Mondweri. Vraiment Cherongonda contribution na yo et usale sengo mingi en direct d'Allemagne usale sengo mingi 5 étoiles de love ozape na osala rappel na moi sketch moko théâtre moko sala na présent Janifai et solo la pe beli mingi et solo mingi. Alors 5 étoiles de love ba comédien ba kufeli ya bango moko artiste comédien na kombo ya Mondweri azako jouer rôle et balé mondial o tout ba yebaki balé mondial ba yebi qui était et balé mondial rôle ni azako jouer. Alors Mondweri aussi a comment ko jouer rôle wana oyaki azaki remplaçant valable ya papa na biso et balé mondial a sepel sabiso. En tout cas Pepe Mbali merci beaucoup ndenge okoti na live nanga partager ka vidéo na F Sarabino bandeko na ngai 5 étoiles de love ville de Lisala Cherongonda na F Sarabino soki bozana ba nouvelle bo hésitaraté il faut bokomaka bobengi bokomeli ngai na kopanza yango pona bino naza pona bino to tiena mbongo liboso te mais mbongo pe to sala ngo besoin parce que il faut to foot internet il faut to somba ta ba matériel bien pour to sala musala yango. Alors bo hésitaraté so sana moi communiquer moko nécrologique obengi ngai okomeli ngai na kusolola yango pona yo po ete ba nouvelle musu ezali bongo ezala ke ndeko akufeli mais batu ba yebite mais soki eleki à travers réseaux sociaux ezala rapi malamu mingi Edino Image pendant sango Kongo panzeli bino sango batu be bakoyeba à travers Edino Image to mona ki ke to yokaki ke ndeko mo akufa ki boyeboy à travers Edino Image soirée mo zala ki na adresse songolo yango to ye. Donc ça la bien vraiment
libaya musika sika yoza yangai yoza kati neb sabino bo hésitera te si un problème bo solo li biso tozana biso na lukoso mbongo te tozana mpona mboka pona peuple tosana pona peuple alors posa mbongo tozana ngo mais totsaka ngona liboso te mais peuple congolais faut bokanisa aussi biso aussi tant tosala musala oyo tosala ngo te kaka po tosala ngo na plaisir moko boye biso pe tant tokoma na ba souci ya kofuta peut-être facture et ça la biso pe lem so mutu pasi zomona bokanisa biso ta na nemfiske et ça la bien naza mopandisa ngo Congo bosepela na ngala ba soirée maître Rémi Kavungu tozala la bino na ba soirée tozala bino na ba manifestation ebele na Paris alors ceux qui bomone dit nos images bo hésitera te ya ko kabila ngata mo 10 euros mo 5 euros et osunga ngai lem suna ya wana na ye makolo mais na ko calculer ce que na ozonga ndenge nini ezana ba manifestation mususu ozolingo ya mais tango ko ya ofuti lem su each na yo 20 euros mais siko okotise lo côté okomi pe na soirée wana bakomi ka dino ndeni no sala loko te faut sala ka eloko tango sala loko bande ko wana pe osaleli bango loko soki bande ko sala bango loko mona pe bataloka batali pe ka na misuka abwe yango hermo to koma na biso ko bloquer ba makamsu mo to sala ngo zati ne to kena na soirée moko boye to kena na soirée to koti na soirée mais ba ki na besoin bosenga dino image sala quelque chose dino ndeni o sala live te osala éviter le ko ba pesinga kombo mukonza réseaux sociaux osala éviter na zupe ngai wana pe motema ka lokola mawa na zupe live na bandi osala live mais banda la bande ko sala live wana tina suka na ngai na tikali kozwa ko bénéficier na ata koka ya pamba te ata kolia ya pamba te donc na kati na sali na live ofele na sombi biloko kolia langa na sombi masanga na tabananga na lié susu et puis na futi sous taxi pour comme ça na ndako bozo mona gaspillage wana na sali bande ko na biso fo bozo ka biso moi mke na bozo ka biso moi mke na ba considération faut bo considérer biso parce que ce bo considérer biso te bo mona ke edi no mona na nete suna makamba batu ezala ngo mabete soki bo kipe biso te na ba soirée soirée songolo na koya na ngati po na yebike ata na ye kuna na kozwa na nga eloko te e ofuta ngelo kote vomela vanda na nga na la nga la palais dembo we mo linga kota na kota dembo we mo batuloka ba sacrifier ba corps et âme pour na makambu ya image au moins dembo we mo pena tiki mbetu na ye moi sans plus atiki mbetu na ye ayo ko chasser image mais siko bino bandeko to yaka peut-être na ba soirée na bino atako to bengsa no dembo we monter oui to boyite bokoma lo bake o ba nombre de vieux futaka oui ba nombre de vieux futaka mais faut yeba siko comment nombre de vieux on est au futa yo bokansa na bongo te nombre de vieux futa et eloko ba otsawa lem su ba otala ka 10 personnes alors e futa ngani e futa no ngelo roti alors bandeko na biso faut bozwa biso na valeur faut bozwa biso na valeur biso tuza bato to linga bino mingi mais bino bo linga ne biso te alors biso pe to koma o mona muto azaki ne simple mais ko militaire moko akomo saba maka mususu boko mo benga yeka ko mi fier ya yé pa na yo aye na ye makambu na ele msa ayaki ne makambu na ye mususu dembo we mo en tout cas ezo simba te na kotioli susu na soirée na yo moni cameraman ayi na soirée na yo oyebi ebe bien azape muto ko bakino implice na soirée na yo mais otali ebe pamba suka na ngoni ni oselaka kanini ya filmer yo so ka filmer okomo tourner image neni image on okotsa ke ngote ekotaki te bozala pe na courage ko tourner ba o personne pe muto lo côté mais vous avez le courage à retourner. Est-ce que image on se qui la main dans vos sakoli. Joyeux anniversaire. Vraiment, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. La main dans vos sakoli. Joyeux anniversaire. Batuloka ba la main dans vos sakoli.
baza soka sakoli po na yo ozwi lobiko omoni pena guérison mais soka sakola souté parce que bozo misala na ye en considération te a sakola ndeni yo mona mosakoli ay pas sakola yo comme zoye ka neti okomo zo ka masana yo te quand même a mosakola ye pas sakola et puis a salanzila na ye mais ngala otelemela mingi ba mama na biso ba soirée ba organisateur na lo bango mingi ba organisateur na biso ba soirée vraiment eta ke bo considérer biso te biso pe to koma pe na bandenge na biso moto no vivre na bino parce que nga so bengi nonga transport za na ngote na ya ngati wana ndenga mabete to sali ebele po na communauté ebele musu pa ko na oye pena na soirée na ye mais otu na odi papa ndeni ko oza bien eleki ndeni ozonga ndenge nini batu na rapete ba monika yo filmer lobe okota na YouTube soka pona tonto mando yaka ko filmer ka poto kota na YouTube en tout cas vraiment maître Eric Mando vraiment et simba na ngote ya maître soka ba tonto yaka na ba soirée ka po filmer ka kota na YouTube en tout cas nga penza Edino Image na ko kana so sala ngote na ndenga bien et puis faut boye bango ke banzembo ebetaka na ba feti to na ba soirée eza banzembo yo eza nango efutaka nango tipo eza na droit d'auteur. Alors droit d'auteur wana ezo risqué yo kutu pe e bloqué yo na sur chaîne na yo makamuno pe la ekufa pour la nino okendeka na soirée mo bo filmer soirée batio ka pression ya kotsango ko ba peso pete lo côté bo somelinga peta crédité mais bo sepeli ka Edino Image aleka ki wana a filma ki to komona ngona panza sangwa Congo ben non pana sangwa Congo on a pas foutu à facture te dembo we mo on a pas foutu à facture hein étoile 5 étoiles de lova ou ta pena mboka na ye pa ou ta mboka na ye po aya kotuna ta moi maluba na micro faut foutu à transport awande ni ayeneka le quoi tant on a c'est les gars qui tant on les a sauté pour na biso vraiment to comment déjà ba professionnel na musa na biso to ko sala ngo sauté Rita Zangula japonaise vraiment na sepel ming na ndingo koti boyende malamu et ça la pas Rita parce que trop to remarqué na bande ko na biso to yebani bien en tout cas Edino Image soye na soirée moko so bagida 1000 personnes. Attends, 900 personnes, il faut pas Edino Image à Iwana. Il faut pas y appeler oui, Edino Image dans la carte soirée, 900 personnes sur 1000 personnes. Alors, sur 900 personnes, si tu vas Edino Image à Zawana, bah, on dérange Edino Image trop. Il y a des films qu'on a ça le côté, même na yemom t'a organisé. Alors, bah, on l'a Edino a filmé pour écouter na YouTube. Mais si koyo, on a filmé car oui, na matériel qu'on a na somba qu'on peut na mbongo. Tant on a filmé. Il faut pas monter pe en route. Donc on a fait la mise sur bon on a un montage na pesi caméra monter à monter. Allez, na lo yenge wala kana ke na coach na YouTube. Ben non, bon comprendre pe biso, bon comprendre biso, bon pesa musa muso valeur. Bozo préférer ko pesa musa la valeur ya peut-être ba biloko yo tika la elemboté. Biso to ba to tika ke lembo, c'est la vidéo tika lembo pour so lingo sa lover o deuxième soirée na yo et au senga nini. Peut-être mutako ko exiger yo bilembo bidimbu ou abenga bidimbu sisa bidimbu donc bidimbu wana so ezati en tout cas mutu moyen a qualification ezati donc faut pas mona que sala ja soirée moko boye sala abeta parler de congrès abeta parler millénaire abeta so wapi nde eko pouvoir batuki oui sala pena ba soirée to asto valider mais bino siko ko mona pena dembo we mo penza mona mwasi abatu penza tiki parler na ye penza ye pe azo filmer yo. Mais à ta dit, il n'y a pas de ça a été. À ta dit, il n'y a pas de ça a été. C'est vraiment trop pour la bandeko na biso oyo, bosala ba soirée. Bandeko na biso oyo, bosala ba organisateur, na ba organisatrice, na ba mama ba muziki. Ba mama ba muziki, tout, on a sengi na bino, en tout cas, bo, meka ko sepe sape, ba cameraman na bino oyo, bazala kana bino.
peut-être ata kutu obengisaki ete na makambo na yo mais ntango ayebi ke soirée moko eza aye wana po tata elembo vraiment ata taxi ya pamba futela ete esala pe bien ata taxi ya pamba mais bino bomula penda bomuli penda bien sûr bomuli penda bien 5 étoiles de l'eau vazawana bomuli penda les véritables diamants noirs José Lebumba zawana bokumisi kaka après tant bokumisa wana boyebite ka ozonga pe ndako tanga ozonga ndako akena be element oya filmaki wana akena ngo bozelani ne kota mais tango ekota bosepele ekoti bakoti na bino eza publicité na bino makasi ya eza pena publicité na bino et puis biso ba congolais eza ma trop biso ba congolais toyebi valeur à image pété toyebi utilité ya ba o abengi publicité publicité vraiment eza très important na makambo na biso très important wana dembo we makomi soki bitumba ebimi caméra ebebi nani akofuta dembo lokola bazwaka biso en considération te soki caméra ebebi bitumba ebimi bayoki kaka mawa na motema te bayoki kaka mawa ta caméra ne bebi nani akotata loboko na poche apesa yo ta quelque chose même basaper kaka oyo basaper o dembo we mo filmer nga nini boy bango pe akomono na soirée azo déranger au filmer bana la seti na mutu bande ko lamso basaper to pe sabino valeur bande ko saper to pe sabino valeur bokani sarapeta ndeko ozo o commissaire ko la mona musala na yo pa bando filmer yo banda na lokolo ti na mutu o l'accès ba griffe a filmer ba griffe na yo bo pe sarapeta ba cameraman wana moi valeur ata moi 10 euros o leo kele saka musicien bino mesa o saka musicien po ba yemba bino alors biso mto sala image na poetika la bozo kanisa biso te en tout cas bozo oza mato ya koyoka penda motema ko ndima po ete to bongisa pe mama solo po so lelo osa bizeti na yo na kata feti nga na zawana webi ke dino mutu nanga mais na picle na nga la bona nga pe ko filmer ali na ko mutu mabe po nga si bakangisa nga ne minde ngwana bakangisa nga déjà ne minde ngwana mutu penda likala filmer kaka na lokolo ti na mutu alors pe singa kombe pe sinonge lo côté mais lingo diriger ngo commander nga ndeko na ngai to zape na batu te yo diriger nga ka ndemo na pomoni nga ka simple cameraman moko boye okangi singa pe nemi ezala te ba musicien aussi bande ko so musicien bande ko musicien nga na s'adresser sur na bino aussi bande ko musicien les mo pe za pe ma mingi po ndeko musicien au moni penda dembo we mo filmer yo bana télé maka filmer yo ata dédicace à pambati elongola batu ma motivation au sala musala parce que tango yo filmer yo asenyo mbongo te parce que musicien côté makama mbongo bakala bazaka maboko makasi toyebi na bisongo bango bayebi ndenge pe babimsa bambongo na bango bambongo alors to senga bino le côté mais to senga kaka peut-être dona tango linga la salo plaisir ya filmage na yo po musala na yo ekende liboso yo pe kanisa ndeko na muslim suka ata na moi dédicace à pamba po ye pesa publicité na ye tango boka ye pesa moi publicité na ye obaki pe kaya man Yannick Kaya et ça le fait bien obaki pe Zabana Lelo et ça le fait bien obaki Dembo we mo mosa mandefu et ça le fait bien alors bino mo la penda muta filmer yo banda ki ko banda concert no tina suka o tikata o dédicace ete bongo force nini mutango ya suna makambo na yo po filmer o lisusu vraiment musique biso na bino tambla nzela moko il faut do lingana so yo bombele nganga pe la bombele yo publicité na yo etikala ko leka jamais batu ba tikala pe ko yeba yo te parce que oza tout enfermé oza toujours enfermé moi sangone panzaneza te alors so l'équipe a Dembo Wemo asali no émission eza promotion na yo boye ba okanisa bande ko na bino ba chroniqueurs na bino ba chroniqueur ba réalisateur na bino ne fils que atali kombo pa mutangié pour la publicité musala na ye et ça bien to za la pena na moi conscience wana ya ko kanisa ba valeur pe bande ko mususu bande ko na bino ba pazape sango to sengi bino libanga te ko senga ka libanga ke o te boka nga libanga non to ndenga za pe bino te zalaka nde mutu bongo sala kaka
o aza wana dembo we moti tika na sepesa tai mama na biso Veronica Mbele aza pe na biso alanda biso atika biso kutu jamais Jaja Jakoko bana mokili bana makambo e banda ya zaka na biso mama Véronique Vika merci Nor Bakiambi merci vraiment Sylvie Ngo merci Dembo Wemo après azotu na image oui si yo binde bazalati yo binde bazala batu na ka image na après batu no image ngo ndenge nini bon ndenge nini mama pesingata un euro te ata 5 euros pesingata mais vous avez na courage azotu na nga image ta ba peso réponse à ma vie ba peso réponse à ma vie mais to ko la point wana te mais to liga ndebo comprendre tango moni nga la zawana omoni Dembo omoni 5 étoiles de love zawana omoni Gisèle Umba Diamant Noir zawana omoni Teddy Mola zawana omoni Kaya Man Yannick zawana pesa e moi yamba boy ba bosa na mo bolingo ko yamba bande ko ba yamba bande ko tala mo koka canette pamba wana canette ka pamba so pesi ndeko kuno cameraman na soirée na yo yeba ke bakso en plus bande ko nanga soki omoni bela ndeko cameraman aye na kata soirée na yo oyambi etala koka ya pamba opese considération biso yambi mutu atala mo koka ya pamba atala maya komela pamba ça la motivation nga penda na moni penda place ba yebinga ba yambinga bien et ça la mutu azwa courage ya kosala musala oyo ko futele msu 300 euros masala yango pe ofele pona bolingo bolakisa kaka dès qu'il kota ki na entrée bo pesi ka tama koka pamba et ça li bien akepe en tout cas la soirée na ba yambinga bien c'est ça tolingi c'est ça nga so na soirée na yo mama na nga ndeko na nga mobali papa na nga occupé no ngai te nga pe na en tout cas ngai pe so na fungoli matériel na nga te ko zongo pe mabete ko zote ke edino ndenga yewa comme fierté yo pe singa ozunga na considération te nga pe na ko zo na considération te na mama wana so mona donc tout ça lango dona nde mundele kuta zakane pe bien nde mundele tambola ne bien na moi droiture mo boy biso ne to ni trop laisser aller yango pele mo bazo tambula mina bazo nyataka biso pamba ko nyataka biso c'est ça 5 étoiles de love abini pesa moi na mbote azolela moi na uto le kana ya oyebika bana nde bazala kati moi ba to plateau ya lewa tout ça na kati ya centre bato bakoleka bakozonga heureusement plateau na biso za nango eza babenga ngo nini plateau to déplacer yango to ko déplacer to ko yango pe même na ba kati ya balabala to tiango na balabala to ça l'émission na biso donc wana monaki mwana voisin mtaleki donc yango wana quoi vraiment pona okanga bino tamingi te et loko na ki na ngopena très important eza bongo nouvelle ya papa na biso Mundweri wasile ko tika biso na mboka ya Congo alors ba comédien baza o bazali na mboka France ba na Sabino ke le vendredi oyo to zala penza na matanga ya munene o eza bongo na oyo zala bongo na Vitaneuse mais soki na zui adresse complet na kopé Sabino bo zala ka connecter na kopé Sabino complet c'est vraiment dommage que nous les Congolais on se respecte pas. Ils ne respectent pas même notre métier. Oui, c'est ça. Ba respecter au moni lelo yango babaka air moko fo to pesa aussi bande ko mususu oyo bazo mema makambo na ndenge pe ya méchanceté. To pesa bango raison, to pesa bango pe raison te po na vie esenga fo mutamza ndenge na vivaka. Mais quelque part to ko mo na pe comme moi mabe parce que manque à considération na bande ko na biso oyo bozolinga bo comparer Kingandi na Kingandi aleki Kingandi mais faut boye bango na kati ya media auto alewa ba oyo lemso bo comparer na Kingandi esana to yebani ba valeur mutu nyonso na valeur na ye bolinga ka te lokola na misala kana mutu moko wana o misala kana ye to soki yazaka liboso na yo nde opesi considération opesi valeur o mususu osa lokani te ignorer eza erreur grave mukolo wana ozala te mukolo wana ozala te oyo lingaka mingi mais oyo yo ignoraka nde ozala wana
mokolo ande omona valeur sikoyo ya moto oyo oyo ignoraka. C'est ça. Bopesa biso moi valeur, bozwa biso moi mke na considération. C'est pas que tolela te. Tolinga to tambula elongo na bino. Tolinga tambula elongo na bino. Eza soirée mususu ngalo to na se ba dernière soirée na ngalo to sala na filmaki na ngala kende na ngape na compte ya bandeko mususu mais bandeko bayebi ba o ba so biso mo mke na valeur neti ba mama ya 4 saisons. Ba mama 4 saisons penza longoni na bino ba mama 4 saisons. Vraiment mama Anatamba na mama Bobette. Musiki na bino pende kende liboso. Lisalisi na bino pende kende liboso penza kende liboso. Bonsoir grande sœur propre Blandine Tedia. Merci. Bambo te place aux ali Rolandanga. Na sengi kaka na ba mama na biso ya musiki 4 saisons bo kende bel liboso parce que boyebi kopesa bandeko la bino valeur. Bino ne bozwa rapenda muto en charge bozuye bo futile ticket na ya koti bo lesier et pour payer l'argent na ya poche. Yangwana ne tolingi. Mais les autres non ba koki makambo wana te. Yangwana kala mingi te ba place wana fo bino ba makate so bozwa ngonde. Bango ba osala pourquoi pas bino bosala yango te. O bango ba osala ba l'équipe bino na nini? Biso pe ba Lion de la presse to pesi bino ka promesse. Tozoya bientôt bon mon appelle makambo oyo ba Lion de la presse ba osala et olekela na bino. Na yango pona ke musika te na pesi bino quand même ba information na ko pesa bino président Mangwaou président Mundweri to relelaye na Vitanese vendredi oyo et puis ba programme sous to pesa bino après vraiment pona ke musika te en tout cas na clôturer ma solo nanga lobi to zana bino sous en ligne to solo la po mikolo photo solo la kaka photo solo la kaka Maya Nicole merci Kango merci vraiment bonsoir merci d'avoir passé les messages du matin si maman Nicole ngaza pona bino maman na pena pona bino ngai bo esitaka te soki nouvelle yali botindelinga bokomelinga nazana pona opanza sango to tiela mbongo liboso te mais ne fiske et ça l'appelle très important aussi. So kanisi ndeko na yobi ke ndeko nanga bon panzela nga sango oyo tala mo enveloppe no na teka ka mo eloko na kati mama eza matanga eza sango tobo elango te parce qu'à travers biso ba sango batumi bazo l'informer zomona vraiment bo ezitaka te so nouvelle yali vraiment bo pesaka nga na za pona panza sango na pona bino merci vraiment Nanou Diamant Noir Zamoka ba Lion de la presse. Courage Nanou Diamant Noir. Na onu se lekaki. Courage penza en tout cas tous aka toujours ensemble. Toi simanayo. To tika yote. To ba kibiso ba Lion de la presse to tika na te. To yebi o nini to kanisa pona yo. Donc courage kaka parce que ko perde mutu na bomo ya mutu eza penza pasi mingi yango tozaka na yo longo merci Bibiana Strela merci Cheval Blanc merci Drapeau Blanc merci Maître Eric Mando merci champion Chura Mboma imbattable merci champion Yuri Kalenga Muchafu merci Naba champion nyonso champion magouche toujours kutu yekutu moyekutu to ye abosa na rater ça la penza présent na kata masolo vraiment na pesi no mbote passe bozali venanga José Wanduka 5 étoiles de love bambote mingi les véritables José Lewumba Diamant Noir bambote mingi Teddy Mola TV bambote mingi maman Eugénie Ika bambote na yo place ozali papa Ika Delis bambote na yo place ozali MK Muswahili bambote Jason Matondo bambote na en tout cas bambote penza na bino nyonso o bozalaki na ngala mkwalelo na ebisa bino dès que makasi ezali tozana bino toujours basi bapesi ngai kombo mokonzi ya réseaux sociaux na robo yango te yango na penda fo na valider yango parce que so bapesi ngai yango bozomona musala vraiment Kayamane oh Kayamane vraiment na sepeli mingi au pesa mbote aussi na Yemoko Blaise Yoni le parrain
Sans oublier Patrick et Maloa Vengi, Global PM Service, agence ya moko na Château Rouge. So ni motinda ba colline yo faut kende ka na agence moko o izabongo Global PM Service. Merci Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut. Vraiment bomonika boutique comme ko yingela et si kana zali za pour plateau na biso de déplacer ngo hein. Siko lokwa mulile ko mokota boye comprendre que plateau na biso place to ali. Mulili penza ti ekota mona pena na bungi penza. Alors pour na bunga na nute, il faut na kata émission na ngai. Alors vraiment ba nyonso bozala kinange longo ba comédien nyonso na sali ona ko sala pona bino. Vraiment minga ko lebezate. Minga ko lebezate. On est toujours ensemble quand on est 5 étoiles de Love à Lobby. On est toujours ensemble. Maman Pauline Adimbu, Maman Matondo. Vraiment, Nzamba Batela, Nzamba Sunga. Après ça, je suis makasi ya kusala musala oyo po iteto pandara sango ya mboka Congo. Lobi to solo la peut-être si j'ai to yamba ndeko moko chanteuse. Azana posa pas solo la pona carrière na ye to solo la. So zana biso bato tuza passe partout to toucha nyonso. Oh mutazana ngo besoin solo la to solo la. Na yango po na kokene musika te Chirungonda bye bye na leli Chirungonda na leli vraiment Chirungonda mukolo nini obengi sangana ya na mboka na yo olibe obengi sangate otikanga ka boye bino bozana po bino bozana fo tala ka Chirungonda de longue date de muito tempo ya ba couper merci vraiment tout ça toujours ensemble Dembo Wemo. Moi c'est mandefu mutakoka na wazalite mandefu ti akoka to ba pat boye moi c'est mandefu Dembo Wemo. Merci 5 étoiles de Love. Merci Moulili et Koti en tout cas ciao bon anniversaire Mosakoli la mine donvo. Merci ciao bye. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Maloa Vengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Maloa Vengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman Global PM Express. On bise toujours artiste oyo, nous avons toujours battu bazar na idée sur le Patrick Maloa Vengi. À heure d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Maloa Vengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundono te. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Maloa Vengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et nos images au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Maloa Vengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Makadé. Poussa, Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la ressource de la l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours de la colis, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes et tout dans l'avion. Le team pour la petite colis, la colis express, où c'est là à des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, tout le monde a mis sur
ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bata poto oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Global Express bakotelema